Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pa na moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba ebanso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as Milulu minene esalemaki na palais de congrès kuna na mboka Brazzaville elongo na évêque Pascal Mukuna. Ya solo penza Nzambe amimonisamaki makasi ebele na bato bayaki bongo bipai na bipai na ntina koyoka moto na Nzambe évêque Pascal Mukuna. Olivier Mukendi Chibangu azaki bongo na Brazzaville pona bandeko na bino ya journal télévisé chrétien. Na lobaka mingi, et je le répète encore ce soir devant votre micro, na lobaka souvent que l'évêque Mukuna c'est un grand esprit. Un grand esprit, un esprit ne meurt jamais. Un esprit ne meurt jamais. Un esprit peut quitter un endroit pour être sur un autre endroit. Donc j'ai une satisfaction de joie, de satisfaction. Il y a au monde un nombre, il y a bateau à répondre. La bassise et Salami à Brazzaville. Tous en a qui s'assentaient toi à Brazzaville. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit n'a pas de frontières. Vous avez vous-même vu que même à Kinshasa, il fait des foules comme ça se fait aujourd'hui ici. Donc dire que comme on est bon à Kinamito, je ne pense pas. Ça peut être que l'impression des uns des autres, mais c'est un homme qu'on ne peut pas effacer. Il a encore un parcours avec Dieu. C'est ça que c'est la délivrance. Vous la voyez autant de Nasuka, Nabasu le Bango, Afungo le Bango, vous la Sika. Beaucoup de la santé. Je ne pense pas que vous pouvez plus qu'à Sika. Merci. Kaka na basango ya Asika pona koyebisa bino te mokola lumingo leye episkopo Pascal Mukuna akoyeba bongo na kobulisa kibonganga Nzambe na basai na Nzambe na motu ya tuku libwa ekozala solo penza mangale minene oyo kosalema kuna na Asika. Ndeko ya etonga na Nzambe police spirituelle bango pe batikali simate bazali bongo kubungisa milulu minene na ntina na kusunga bana Nzambe kusilisa mubu moye na bo elongo bane pe kokota mubu ya sika elongo na nkolo tolanda boni ndeko Olivier Mukendi atalisi biso mosala monene oyo asaki kuna na mboka Brazil. On se bana na Nzambe yaka fin de l'année. Nzambe apese biso grâce. Après que ça, la 4 mois na commune à Wenze, 8 mois na commune, à Salaki grâce, après grande retraite au Utaki, nous avons fait grâce qu'on révélait sur jubilé. Donc, jubilé et à grand repos. Il y a dispensation à Pessinga ko pesa pour na mabota nanzam. Yangwana toza ko benga jeudi oyo vendredi et dimanche de 8h à 10h45. Mabota na sobaya to toucher tous les 9 arrondissements ba quartiers différents. Boya ko bénéficier avant clôture y année na 3 grandes journées. Donc tozo banda mardi de salle ouverture, mercredi de coach le la retraite, jeudi vendredi de 15h à 19h juste. Boya une équipe nanga ba ouvrier. Nzambazo décorté bino. Pourquoi Pesibiso thème il y a jubilé? Jubilé est une identification et belé. Mais Boyako vive, pourquoi jubilé? Boyaka, c'est la dessus. Arrondissement 6, rue Songa, Talangaï, Sima Hôpital à Talangaï, na rue Songa 7. Arrondissement 6, des rues Hôpital à Talangaï. Avenue à PSP qui Belibar Nassé, na rue Songa 7. Donc, Boya et Belé, Kobana mardi, jeudi, vendredi, dimanche de 8h à 10h45. Et elle est la semaine moko prophétique et délivrance sous jubilé. Batuming bana besoin de repos, mais repos isaté. Nous avons passé dans Ngoulou et Kobalanga Martin parler sur 3h vague, mais jubilé. Boya, Boyeba, Nineso Leka, na message à jubilé. Nous sommes les message, il y a ma famille.
bandeko ya centre évangélique la résurrection bango bazalaki bongo na milulu minene ya mikolo tuku mibale na moko mpe wa bazalaki kobondela mpe kokila boye baite basisaki yango o mokolo ya ine ya sanza etolanda boni nakumisi mpe le visionnaire papa na biso Dominique Ngoy, nakumisi mpe papa na biso Jean-Pierre Lutumba na nyonso oyo kosalama na Congo Brazzaville. Nakumisi mpe papa Oba oyo ameminga na bisika oyo nazalaki moto pamba ya lakisinga nzela ya Nzambe ti oyo nakomi awa na esika oyo. Thème na biso euti na papa na biso Dominique Ngoy sur le Dieu d'alliance. Nzambe asalaka ba alliance na basali na ye. Yango wana il fallait kosala mosala ya monene bokomona na sima ya bimage bakisi na biloko o bayi kotika awa ezaki na basi oyo baki na bakisi pour la bamonaki libala. Il faut pour nous mobala vanda sur place, il faut kaka kisi. Il y en a ba jeune belé ba kota ba kisi belé pour le makambo ya mbongo. Donc il fallait départager ça. On a tout le monde ici bato importance. Il y a alliance et deuxième semaine il fallait tout ça là, tout parler de l'alliance maléfique. Ma bé à l'alliance maléfique, ma conséquence nango. Et nzamba sali mingi a sali grâce, bato mingi bayi comme mabiloko. Ou ba bon na bandako baki na biso église, mais de temps en temps ils consultaient les marabouts. Bon qui na makambo occulte. Ils ont mené beaucoup de choses graves. Ils dormaient dans ba maï, dans ba cimetière. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et na souka semaine na souka, il faut te parler de la nouvelle alliance. To konti bato na alliance ya sika. Alliance au Jésus lobby aïe pour nous servir, aïe pour nous se servir. Donc alliance il y a sans intérêt parce qu'il y avait deux médiateurs, il y a le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier médiateur, il voulait pas rendre compte au Père, il faisait tout à sa tête. Mais le deuxième médiateur qui est Jésus-Christ, il est motako sala tout. Papa naye, papa motalobina salabwe, papa motalobina salabwe, il faisait tout avec un rapporteur, ça c'est le bon médiateur. Et puis l'air alobana biso, aki na benterete, akoluka bo kondité. Alobi oya ko landanga sali mi beko nanga na facilité au moins na papa le kola ya moni papa, ana facilité par ça ba miracle oya sali. Et c'est ça alliance ya sika. To koti bango to sisi, ba te ba répondre ba koti jeune. Ba sisi petit na suka. Pour te prendre ko koti sa année ya sika, il faut qu'on remercie Nzambe na makambo nyonso asali na biso ane oyo na mabe na malamu parce que Bible lui rendons grâce en toutes choses. Donc ezali moko na biso to kola la pongité ka pona ko rendre grâce na bomoi o Nzambe apesi biso pona ko kota na 2023 et tozana pour un peu ya monene na 2023 to koyamba papa na biso Titi azali moko ya papa na biso na centre évangélique ya résurrection na Kisasa to koyambae na fin du mois, il y a janvier. Tu as lié une invitation au papa Nabiso Lutumba Lobby. Il y a Henri Papa. Il y a Tokoyambaye na tango ya suka, il y a avril. Et puis Toko Sambela Mingi, Toko Templa papa Nabiso Toko Kaka na Sango, papa Dominique Ngoy. Vraiment Toko Zelaye, Toko Zelape maman Hélène. Nzamba Kumbama, Nzambe Hassan Zolama. Il fallait quand même là il fallait rester à 21 jours. Alors papa avec la tâche de dans l'autre aux autres il faut ça continuer à en tout cas je suis choquée parce que 5 ans sans voir ma fille. Il y a des moments où elle délirait là-bas, maman, si tu ne viens pas, quand moi je vais rentrer. Quand ma papa en tout cas, déjà ça me donne ça m'avait choqué. Comment ça, on a 5 ans, dans ce monde a été. Papa, là, on a joué quand ce que je me dis, c'est moi qui dis, non, on dit, il faut que les personnes qui ont ça, parce que tu penses ça, alors, vendredi, quand on c'est plein de jeunes, papa il m'attend, on est là, parce que là, on est sur le salaire pour la distraction. Avec la majorité, semaine prochaine, ok. Avec le on a
Alors, plus on va dire au fou. En tout cas, ok, ce qui est la beauté de passeport, petit. Papa, je vais à combien de chambre, à ce s'échanger téléphone, à ce que la dame a dit ça et Brazzaville, Congo, Brazzaville. Nous avons l'église clinique de Jésus-Christ. Et ça dans la rue Lubomo 45 Talangay. Oui, clinique de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a sauvé. Sans Jésus, n'a pas de serviteur. Il y a un petit comme dans clinique de Jésus-Christ, et ça que tout malade n'y sont pas robika. Comment on a Jésus? Non, mais la Bible est dans Marc 16, le verset 17. Le miracle que l'on a battu à zone dimana comment on a Jésus. Mais quand la Bible est dans la zone dimana que Jésus a sauvé, et tant dans zone maboko, Jésus a kati na ngai batazo bika. Et là monsieur zate. Le là la terre qui na Deutéronome 28. N'a parlé na obéissance. Parce que na moni mingi bazo tambo na nzambe mais ba obéissance était. Il faut battre dans l'obéissance. Et là, elle bosse l'obéissance devant Nzambé. Parce que l'obéissance, il faut faire la porte à la vie en moto. Parce que dans mon église, il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Parce que pasteur, non. Ok, je suis un pasteur. Si je suis dans l'obéissance, ça veut dire que Jésus-Christ a fait pour Nabiso. Jésus-Christ a dit que dans les autres temps, il faut tika oyo, il faut tika oyo, il faut tika oyo. Il faut l'obéissance devant parole. Donc, il y a un lobby qui est dans le 28 pour l'obéissance. Mingi peut pas bon foyer obéissance des athées. Mingi bazo sal lanza mais bani bazo obéissance c'était. Donc ma kamose belé on la terre pour l'obéissance. Dès que tu es obéissant, nzamba ko pambola bi na buku na ye. Alobi akopambola bana na yo, akopambola libota na yo. Alobi ce que okozala mokila te, okozala mutu. Dans l'obéissance, quand on a vu les Ozali, on comprend moment. Dans la carte église Ozali, dès que tu es obéissant, on peut changer les musiques, mais quand l'obéissance, Nzamba comprend bola yo, il y a une terre qui comprend lelo na obéissance. Il y a une sous na lebi sous que ezana ba tobelo talanga lelo na zolo ba na télé ba ninga ba ndeko nango ba yebinga. Ba yebi que toi qui na molili, Bible zolo ba moto. Esaïe ne fait lobi libota o yaki na molili, tango yemi Jésus-Christ. Et du muinda. Ngabe koto na ko beta to na ngate passer na zana nzambe te moto nyonso na sena mo ane sika na faible commencement na ngabe na koto na faible commencement na ngai ele ko le construire pont motaliki ko la pont ma ko pia ka pont na merci te parce que va construire pont na pia merci on to construire non na bena debut sika na leka ki nzamba yebi mais le nzamba yo pesa nga na sa mosana zo sa de siko na rue Libomo na lingi ba jeune o ba yebi nga o ba na ville à Brazzaville exacto indication te exacto reluka Jésus ba famille ebika bato ba prospérité bato ba changer na mature na mutu bato zo kwa kana ba soloka bato zo kwa na bonganga na magie non Jésus-Christ est sauveur ta le kolanga na ki na kati ya molibi le bitango zo ya Jésus tu n'as plus de condamnation nazo pia exemple la Bible ba la Bible dans Luc 7 moi si on a qui veuve à peine mobali na ye atikala ki mon ko akolela mais un jour moi sango ayiko perdre sous mwana bato ba ko tchola moi sango ba ko sekaye mais tango cortège ya bato zo kenda écoute Jésus na nzela Jésus a sa solution. Donc Jésus a sa solution. Avec Jésus même il y a fin, il y a vie. Avec Jésus, il y a mais crois que Jésus est ton sauveur. Au cause de l'obiko, au cause de la serviteur, il y a solo parce que c'est le seul Jésus. Il n'est plus dans le tombeau. Jésus a sur le tombeau est vide. Donc nazo senga bato ba lukanza ya solo. Nazo senga bato manakata ba futilité parce que bato avant d'entrer église ba futilité, ba ikana ba raisonnement. Non, cherchez d'abord Christ. Ozo kwa na Jésus tu es malade robika. Yango wana nazo te bandeko nanga. O ba yebingo bazana Paris, o bazana na États-Unis, ba bongo ma solo. Ba luka Jésus parce que Bible lobi sans la sanctification motango na gloire nzamba zate. Pona nzamba sala kati na yo et lo kele bosse obéissante. Grete nzambe za la kati na yo. Mais so za na quantité, ozo sala nzambe, grete zate, ozo sala nzambe, oza fana, oza na ba futilité, ozo maudire bateau, ozo la ça c'est pas de Dieu. Bible le mina Romain. To bénir, to bénir.
Shalom bien-aimé na pesibino mbote na kombo na exclusion bien-aimé. Ezali mikolo mita ya jeûne et prière. Bien-aimé toko sambe la 5 jours de prière ya jeûne et prière. Et kozala somo bien-aimé toko bandango le 14 décembre, le 15, le 16, le 17, le 18 et kozala moto na mission évangélique Goshen. Kozanga te bien-aimé. Ezana batu mususu yokola Bible zolo bango na psaume 70. Bible zobanini bien-aimé. Soni o bazo préparé pour elata yo et kolata yo te et bango banguna bakozala confondi. Babi ke confusion ko kota na kana bango. Ezala batu mususu bazo lukaka ka vina yo, bazo lukaka baboma yo, bazo lukaka ba exterminer yo. Osala ka ba perte ndengo tekaka wana okutana na mobali libala esimba te boka bonaka bongo. Zamba dibo alatinga alliance. Ezala ba fandelika biloko wana po ete basala ngote. Tanga psaume 70 verset 2. Okoka batu ba fanda kaka po bazela soni eklata yo. Bazela kaka osala ba perte onyoko ma vino esimba te ezala normalité. Mais na koyebisa yo tozana temo moko auto préparé. Que la honte ne couvre plus ma vie au nom de Jésus-Christ. Et ça t'aime na biso bien-aimé. La fin de l'année, ozoe bisanzambe, sonye la tanga li susute. Pasi kanganga li susute. Na ningi li susu sonite. Bao bazo zela wana, bazela longtemps, bako zela, mais bako simba ngate, pe bako resite. Ngana ko sala pete, ngai sonye ko la tanga te, vina nga pe ko pe te. Yango to che temwana. Plus jamais la honte couvrira ma vie. Boyango, tellement bien-aimé, tous en 5 jours de prière, Kozanga Tena Aveni, Dibaya numéro 69, Nakasavu, bien-aimé. Référence de Bisso, Ezakler, croisement Shaba Dibaya, Ezobandana décembre, Toko Liate, Toko Sambela, et Kozala prière Moko, Ata Monguna Nini, Oyazo désiré, Oyazo Ninga échec Nayo, et Kosimbate, Ezali, na Psaume 70, verset 2, Toko Boyango, Munguna Mokote, Akoresi, Koko Isayo, au nom de Jésus-Christ. Bozangate, Bozala la prière, à partir à 16h, à partir à 16h juste, Tiba 19h30, Toko Sambe la Makasi, Toko Ebisanzambe, Sonia Boepona Nini. Pourquoi aux autres kabanguna nanga bakende ko dominer singa ba neutraliser na boyango ba ko kokate na komoneso parce que zali lobana yo toko kanga na lobana ye e ko simbate zambalo la pambolo bino bienvenue muto azangate boya ebele zambe apambolo bino bye. Lokola bino bonso boyebi mboka na biso ekolekisa batango moko ya pasi talatina banguna ya Kongo batelemi mpona koluka kotia mbilinga na ekolo na biso na boye moko basaya na Nzambe pe ngolo ya telemi mpe na losambo na bango bayebaki bongo penza kobondela mpona Kongo kosenga maona Nzambe mpona Kongo kobondela kosenga ete nkolo akota likambo ya bana Kongo kolo abundela biso pe alungisa biso kati na etumba oyo banguna ya Kongo bazali na kobundisa biso toyoka ye boni atefeli nelobeli ya Olivier Mukendi Chibango. Mbongo ya kosomba manduki kopesa ba soda na front bapesa kuna nga nazwi mbongo ya gouvernement te nga nazwi financement ya molimo epa na lola pona sambela pona mboka bao bazokufa kuna baza bandeko na biso yango nazobelela na ba pasteur nyonso ya mikolo oyo tosambela totelema lisusu omoni ndenge obokisaki maboko banguna bakoti lisusu M23 yango soki akufaka na minduki ya basoda te me kake ya lola ebeta bango po ete mboka oyo eza ya biso tozwi mbongo ya gouvernement te me tozana bolingo ya mboka na biso RDC eza ya biso eza ya bino bandeko ezala na bandako ezala kati na bitonga tosambela pona mboka to soutenir mampinga na biso na tira ete Kongo eza kaka moko oyo kimia ekota toyoka na biso tosala musala elongo Kongo ekende liboso Kongo eza ya mutu moko te bawo bayoka te boyoka bawo bayokana kana baninga te boyokana Kongo eza ya batu nyonso me bitumba nde esila pamba te esengeli Yesu oyo babonzela mboka oyo preuve ya ke Yesu nde mokonzi ya mboka oyo etalisama changement ekota na makambo nyonso na kombo na Yesu. Oh,
Zamba ya bana seka kosaka jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, la grande communauté Assemblée chrétienne de Kinshasa, Aseka Bandal, organise 2 jours de fortes prières, 2 jours de délivrance, le monde des esprits, 4e module à l'Aseka Bandal. Oyo ezanate me tope mamana likambo, la délivrance des esprits qui provoquent les situations difficiles dans la vie des gens. Endeko, Yakato Bondela, Yakato Papa, Yakato Sasa, Yakato Picola, des esprits qui provoquent des situations difficiles dans nos vies est une réalité. Kakalo Sambo nde Eleki Nyonso. Un rendez-vous à ne pas manquer du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022 de 16h à 19h30. Nayeme, le représentant légal de la grande communauté ACK, l'évêque Pascal Mukuna, l'homme des vieilles voix. Une seule adresse, avenue Mavungu, numéro 2, commune de Bandalungwa, derrière maison communale. Ngana Kozala et Bongoyo, cordial, bienvenue à tous. Posana te mutoyo azozonisa bino bo fierté na bino kala te industrie ya défense et aux ala employés même basi pe bana ya soda pona kotunga teni na bilonyo soyo soda za ngo musala ana ngo besoin pasa musala mala mutala jardin ya mukonjo bwanango azana mukonzi mo azana mutema bino bozala bien donc bolata mboka na bino botika mpaya à cause de sauter. Voilà, tout comme dans cette émission, vous avez que belé bolanda kibiso, vous avez monsai dans Zambie, nini basimba et puis nasima, au bondeli kotika liso somboka na boko Nzambe, ko bondela pona basia basoda, barana bango, ko bondela pe pona mampinga na biso, ko bondela pona makambinyoso ya la police pe asoba, ya mampinga na biso ete lo boko na nguya na Nzambe za na bango. Zambe abunde la biso kota likambo banguna Congo bayo kasoni na lobi la biso bana no so Congo to linga mboka na biso to bunda pona mboka na biso to tonga mboka na biso to batela mboka na biso to constituer ba vigile de quartier oyo bazo senzela pour être mongona kota na baba famille na bisote nani akoti na quartier akoti yo mkono nini ayagi na nani ayiko sala nini amemagi biloko nini alongwaki wa mkolo nini akendaki na nani bakendaki nzela nini mkolo nyonso pesa rapport na chef de quartier amatisi kino ekomi na ba service nyonso ya renseignement yondo ko batela mboka na yo congolais mpaya te yo donc bunda pona mboka na yo kila pona mboka na yo lala na se pona mboka na yo ganga pona mboka na yo tatola pona mboka na yo ko publier biloko lokuta na Facebook na ba réseaux sociaux te batela lokumu ya mboka na yo longwa na mafinga ko finga ba autorité te parce que c'est la kelimabe pambola mboka na yo solo la mal solo ya positif pona mboka na yo sala fierté mboka na yo ne tamboli na yo ne zaleli na yo nde esika lipamboli oyo ya na mboka na biso nasengi ete mwana nyonso ya Congo azala motema ya kosunga babo babundani na pasi ya bitumba oyo balali libanda bazangi lo ya kolia moke oza na yango pesa na bastructure oyo eza nango makoki ya kokomisa yango kuna tosunga bandeko na biso ya mboka mopaya oyo alingi mboka na yo oyo azotambola bien mpo na mboka na yo kolukele mobulu te koluke mabe te batela ye alinga mboka na yo asala mpo na bolamba mboka na yo mopaya oyo azoboma mboka na yo soki oyebi kombo na ye benga leta yebisa leta mpo eske eza mboka na yo tozobondela mpona baye nyonso baza na bitumba Nzambe sembola loboko na yo makoki epesamela na bango balonga bitumba oyo tozobondela baye nyonso baza ya yo te
oyo bakoti na molongo ya babundi nzambe bimisa longola na nzela mabele ebunda mpona biso mupepe ebunda mpona biso bibale ebunda mpona biso matiti ebunda mpona biso nyonso ekelami mpona bolamu ya kongo eganga bolamu ya kongo nazopambola mokonzi ya mboka nabondeli na molimo na ye ebatelama epai na yo yawe na lola batela nzoto na ye pesa ye bwanya mpe mayele ya kodetekte nani aza pembeni na ye oyo azali koinduire ye na erreur yawe nkona oyo eza mabe pembeni ya président Pikola oyo eza ya kobwaka oyo ya kokweyisa na kombo na Yesu Masiya na kati na bapolitisien na biso nyonso baoyo nyonso baza batraître ya mboka oyo aza ya kopikola ye nzambe toli koneutralize puissance nyonso ya nuisance ezali na mboka tozobebisa na kombo na Yesu Masiya na obi ete baye balati mboka oyo na motema banzala bango efungwama pambola bango pambola mabota na bango pambola misana na bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Amen. Merci Mina Révérend Jacques Kambala Chilombo pour la disponibilité na yo. Ezala équipe nza na litomba monene to yambayo to likete solo moko na biso azupar na ye. Merci une équipe technique costaud ya mukona lelo bozale qui est belé penza pour na kosonga biso le colonel de la régie de Emmanuel. Merci na oncle Sam, merci na Belgo, merci na réveil bino nyonso kuna merci pe na DG à Perfect TV mon amboka Peter Tiani bino nyonso bo se mobiliser qui pour une émission. Oh merci na oncle Alex Mfumu ye pezale ki wana Zambia pambola bino bolandi biso belé bipai na bipai ndeto kutani balasima que les ennemis du peuple congolais rougissent, qui reculent, qui soient confus et que Dieu bénisse notre pays. Nous avons confiance en lui, il agira. Comme un oiseau qui manque de nuit, comme un roseau courbé par le vent, tu es le repos de mon âme, Jésus. Tu es mon appui, mon rocher, mon refuge, mon abri. Tu es mon soutien, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Sur toi je ne peux que compter, mon espoir, mon espoir. En toi j'ai mis ma confiance. Chemin unique, l'espoir de l'humanité. Tu fais de nous un royaume rempli de bien-aimés. Jésus, tu es le chemin unique, l'espoir de l'humanité. Tu fais de nous un royaume rempli de bien-aimés. Tu es mon rocher dans les tourments. Tu es ma force dans la faiblesse. Tu es mon ami de tous les temps, mon espoir. Mon espoir, sur toi je ne peux que compter. Mon espoir, en toi j'ai mis ma confiance. Tu restes pour moi une table aux yeux de mes ennemis.
parfum, tu fais déborder ma coupe. Tu es mon ami, mon tendre ami. Tu es ma source et ta rissa. Tu es mon sabbat, mon espoir, mon espoir, mon espoir. Sur toi je ne peux que compter. Mon espoir, mon espoir. En toi j'ai mis ma foi. Tu es mon tout, tu es ma force, Seigneur, tu es mon tout, mon feu, mon lumière, mon rocher, mon espoir. Oh, oh. bozalaki ebele ya kolanda basanga bakristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembe te basolisanga miso na biso